le dis sans peur, je suis là pour déboulonner le système dictatorial qui était en place. Parce qu'il est temps que notre pays, la République démocratique du Congo, rentre dans une ère démocratique, dans une ère nouvelle qui va le propulser vers l'avant, et nous en avons les potentialités. Salut à tous les fidèles de www.bonganiamedia.com. Merci à tous nos abonnés de notre très chère chaîne YouTube Bongania Media. Continuez toujours de vous abonner massivement et gratuitement dans votre très chère chaîne Bongania Media. Là, je vais te dire un grand merci à Denis Mwakanzala qui est derrière la caméra. Merci pour de belles images. Je dis merci à l'assistante, une grande vraiment assistante chez notre frère Michel Sazoma de la famille Adouma. En tout cas, merci pour votre assistance. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique parce que nous savons très bien ces derniers temps la politique et ça a vraiment rage dans Mboka na biso. Le libago bete biso on parle politique. To yami moko ya ba analyste na bino auto mais ko analyser ba actualité politique et c'est bien na Mboka biso ne avato banto pese mbote ndeko marlez vous. Mbote ndeko bonganya. Boni santé. Ah moke pasi IDPS na Félix batie biso na pasi ya makasi. Nous passons ici dans mon colonie. Pasi La mais IDPS na Félix ba ke koyo kanana Kabila babaloli makambo ba yibi mate fayolu bokonzi na ye pasi. Ya wana do moni pe ndeko Félix asali pe interview libana mboka lobi toroyo aye ko déboulonner le régime dictatorial à l'objet sans père, sans crête. À qui vous déboulez, ça beaucoup de choses ont changé. Motopek ko yiba asambia tshelo nya moto malamu. Bato yo bakanga ki lobby na liboso maison communale ya Kimbanseki. O babela ki félicité bokonzo zwi ayo te ozana Kabila. Bakanga bango bazawa. Bato wana baza wapi mibeko elobi soki bakangi yo minute ekolanda bayebisa yo etu eloko sali mobeko nini yo buki epi batinda yo pa bazuzi oluka bato bako défendre o tobengaka ba avocat bato wana baza wapi procès za wapi depuis mokolo alobi bakaye mo polani po babele bayebisa ki Félix ke bokonzo zwe za ya yo te Ozana Kabila. Ah, bakangi ba Congolais wana bilenge wana. Bakoti ba wana maison communale ya Kimbanseki. Baza wapi? Ma tuzoko bana mituna na biso ndeko marlez vous to menga pe ko lobela mamwetali bongo l'élection ya ba gouverneur ezoya mikoliko ya nanga munabino est-ce que bozana moto a postulé à te candidature biso na lamuka officiellement to tche motote officieusement pe to tche motote poto miyebi na assemblée provinciale à Kinshasa tozali MLC azana 5 députés AAD ya papa Pierre Lumbi les respectables Pierre Lumbi bazana 3 moi to tcha candidat ezate poto ke bitumbo to ebiki to gagner waneza mosala IDPS na Vital Kamerhe bakendaka bitumba o bayebiki ba ko gagner te po bakenda ko liaka kanyaka na sima mokongo ba Congolais joto biyebi to kotia moto te. Donc besoin bino funino clair bo c'était pour besoin ba débuter non et mingi te o ba ko voter bino mais kasi tout ce monde a bon on pas IDPS quand même batana ba na ba candidat na bango est-ce que ezaka te faut bo ara ndo boto ebité là musu batamite malamu pe ba débuter musu to moni pe lenge moko na ba élection to les ka élection ya ba sénateur malgré ba musu bazina ba débuter ba voter ba débuter musu zo mona ngote là musu ba député kuna ba ngaba voter ba voter no ba candidat na bino bina yo to longola Congo oyo papa wemba yemba ki chancellor opamba
na mokili moko te na mboka moko te balobaka chance eloko pamba chance na boko fuluka kobonga développement eza fruit ya travail mboka fo bato basala misala emonana nde bato tu bakomi kotombwama ok koloba te chance eloko pamba batie bato ntango idps atie Laurent Batomona ese Laurent Batomona aza candidat aza moto ya idps Laurent Batomona aza moto ya idps si botuna Félix na Jama Kabundi ok botuna bango a postulé au nom de l'IDPS na bina yo hein politique wande yango to bundisela Kabila moto autaki awa akomi candidat awa pour pas na eza parti ya malette pour yo président osaka na besoin ya bato IDPS eza na bato te bato babundela IDPS bazanga basimis mapape katana bakoza ba candidat te nani ebiso po moto za candidat fo zaka na ndako étage. Il faut savoir quand même les moyens. Pour postuler Sam Bongo Sani, ma moyen peut kotaka. Yango sokoza oza lipapa. Tant qu'on a kibo kontukuna. O lukano mi voix misanan. Na kombo ya parti politique na bino ya liboso. Il faut bozana na kozala candidat gouverneur liboso faut parti na bino. Eza na ba député o bazana niveau ya kokomisa au gouverneur. Déjà na ko ebisa bato IDPS na ba député ba komisa to gouverneur te baza 12. Pour mon toit, ma gouverneur na première tour, il a 25 voix. IDPS, il a 12. Au cas de la place, il m'a cambosali. Il a 12. Beso la mouka tozana 8. Bango bazana 12. Oh, nyo, so moni batigali wana FCC na bako bazana 3. Il sali 21. FCC azana 23. Ok, majorité place ça. Atato sangani bango ba kei 23 là-bas ba to ba gouverneur. FCCT. Yango na biso boyi na biso bitumba wana. IDPS loko ayoka kasoni te ba mesana na kaniaka. Ba mesana bongo uta kala. Nako tuna ba ta IDPS motuna. Jama Kabundi secrétaire général IDPS. À ce moment, il y a plus de 350 000 $ dans ma campagne côté de la crevette. Pour Azana IDPS, il y a parti pauvre, parti à Congolais. Les Congolais sont pauvres. À ce moment, il prend 350 000 $. Dans ma campagne, il y a Cornel Pia. À ce moment, ils sont partis à Kanyaka, mais ça n'a pas corrompu. Ok? Ndeba memi yango ti ba che kanda gouverneur. Wana ya liboso. Laurent Batomona ye moko na yebisa ki ye moko ba voter ba sénateur. Na je papa oza tata mokolo, oza papa na ngana ta na limia pona yo. Tika eloko lingo sa, ozala déjà gouverneur à ville à Kinshasa. Oyo sala bana Kinshasa eleki motane koleka na Ngola. Tika. Et si on commis député, ça la député. OK. Et pas que soit vice-gouverneur en Ejekoko. Nako ba misala Ejekoko te. Ba yemo place aza ebi misala na e. Baza na limemia pona mboka engomba kimbu, engomba Kinshasa. Et si donyo kwa mina kimbuta. Ba okela biso mawa. Que Laurent Batomona moto aboma Kinshasa kala. Na Ejekoko mulumba o ebi misala salaka. O ngana ko loba ate. Na limemia na botosi pona e. Aza Thomas Ekolo, aza député, Amiyebi Atika. Ok. Atika. Bayoka na mokolo lobi ba retirer candidature. So balingi tolo ba nyonso tout Batika. Po eloko ba ko luka bitumba wana ba ko kokango te po biso na Kinshasa to ko bana Kinshasa to ko telema po na moto to za gouverneur. Akoyoka moto. Ce que ça a copié na ba député provinciaux makoka moto pa na Kinshasa ngamoko liboso bana Kinshasa na sima bakoka moto ndeko manez-vous est-ce que na ndenge to peso maluba to kana ligne ma élection ba gouverneur wana profil nini pona yo européen na gouverneur à Kinshasa ya mbona pesa au profil fona sisa d'abord ligne ya ba candidat gouverneur Tozana moko aza mwana aza na ekiri ya bana kini ya propre.
Claude Maluma oba misem balanga nzembo na biso bayemba moto akimbuta camarade akimbuta ya ba budget mubengai ok ya bana kinya popwe te bango te amiti kaza na limemia et puis moto ko sa ele campagne comme Claude Marshall wana ngana benga ke majeur non émancipé tata mokolo mais azali o babengaka bango banani Mario teye Mario za pete pona ye yeza tala ikombwero ya ok ata mine non émancipé na ebisa e ponga na to sa débat il faut une autorisation par maman na etchala mwana ok akosa la campagne ya Claude Maluma tokozwa moto abongo to tcha gouverneur moto akosa les campagnes mineur majeur non émancipé okomona place balongo même Kinshasa ozwi o bako benga Magloire Kabemba bolimbisi pona bana Kinshasa aza moyibi tikolo baboye ko benga ye moyibi te mabe na tuna Kinshasa tolingi vérité te moto atika bana Kinshasa na mapangu te batata bakoma ba chômeur bateka mapangu bana bazanga mapangu tango abindo kombone nani toko to voter toko ba député ba ko voter Magloire Kabemba OK malamu lobi boye yozwa courage bisa bana Kinshasa moto akendaki na mbongo abindo bakenzela mona Michel Bindo o ba mela bana Kinshasa mbongo bato bateka mapangu kombone nani Magloire Kabemba te okobomba nini toko bomba te to ba ne par rapport à projet ba votaka mutu par rapport à projet de société azanango to la ni projet de société ya Magloire Kabemba révotant Kinshasa avec na projet kitoko to pesa ki chance makambo Kabila sali biso ata na lola Kabila ko gagner te ata na lifelo makambo Kabila sai na kongo ko gagner te na Satan aza d'accord na ete OK na Satan alinga su Kabila te pona mambo sai na mais tolobaki nini za elenge mokonza mwana muketi mais mambo asalia na Satan aza na kanda OK mon tapesi bino ba élection libre et transparente au monika mabe na lobi na élection ko samaki na mbongo ya tata ya Kabila to na mbongo mwasi ya Kabila to na mbongo ya bana abimi référence ya leadership ya Afrique bino ba panzela et si on a biso to na président sortant bino ba panzisango boza ko edembo côté ba ko ba bino boza 4e pouvoir il faut bo aider ba imbokat bo aider Congo ke liboso mosolo ngo to sela ki maponomi wana Kabila moto apesa ki yango ya poshi na ye tata na yaza ki nani atigla ki héritage nini ozo ki mbongo to achepe sa élection mengbe ba na pouvoir ba boye élection salima ya ndime élection salima na Kabila to bundite soki Kabila ndima ke élection salima rositi manga kufa poani Desha di Kapangala Hussein Ngandu Eric Lukoki na tangelo hein ba sango ba betia ba masero ba cercle religieux ba violé ba chebeya ba papa na biso Paul Sapu ba bomela na bato ba kenda garde corps ya Denis Mukwege ba bomela devant de Mukwege pona maponomi ote tango ba Kabila tozui maponomi on a pasi na makila ya wa Congolais na ba kasho na monyokoli nde Kabila andimi atiki ça mérite ba Congolais na ba o ba sunga ki biso communauté internationale Kabila salini Kabila asalini tika tolo ba mama ba gouverner pour Kabila soto bandolo ba makamu na ye okomona eza ebele ba sanduku tika Félix na oka ki Paul Chilumbu pour te parole IDPS alobi bango ba petolaka tika bango ba petola Kabila koyaka na makambo wana société tika IDPS monte petoli le quoi basoma machine à laver na ba clean soki Kabila sali buzo ba monte buzo ba petolier tika bango pesa biso profil ya gouverneur ni madame Rosa na Kinshasa gouverneur poza la moto aza intègre aza na souci ba imboka alingi bana ya Kinshasa batanga malamu tolongwa ko vivre na fulu OK
tolinga revient na foule totika tala Kinshasa est commis partout dans aucune grande ville il y a monde au coup de makelele à la Kinshasa partout musique partout makelele na mokili moko te OK nyonso wana kimbuta soki na ebiso mamu kimbuta baza ça na Roger Ting ya on a repesa godé pour il même ya a continuer na elikia o nenga kangisi nde Roger Ting akanga mpona biloko azo ya hôtel de la ville to menga pe ko lobe makambu ya Roger Ting ngo bakangi azaki 4 voitures to abanaki musala na ye ko zo ngisere ko matata 4 te oko bongisele pona a vu 8 véhicules ya ville à Kinshasa pick-up moko minibus moko ya ba personnel na mituko ba pesa ki etake président tamla soko longwe fosongis akanga yango ba ebisa song salingi tendenge to ko swano bazana na parka grande instance moi que Moussa Salema zo mona que Félix le régime à Félix Moussa zo Salema makasi Félix a dit bikutu ba tuna ki moto ide pesi conseil Félix ya matière juridique oyebi ke Roger Ting bakangisi bien biso to yoki pe koyoka yo ko se orobomisa Félix bango mo ba yoki koyoka yo lobi sa bango omoni no obomisa Félix bango mo ko na Félix ba yoki koyoka yo lobi sa Félix OK tika kokosa ba imboka bato basali yango za ba députés provinciaux na bureau na bango ya assemblée provinciale la ville ya Kinshasa pas ya président Godé Poy OK bato Félix bango babi ke toyoki yango pe ka koyoka donc babi ba yoki koyoka ba yebi teze ya solo to ya lukuta parce que yoko lo bakeza bango to lo beza bon parce que régime au régime za régime ya Félix boyo yebi yango te yo yebi yango te ndeko na ngai régime ya Félix comme on dit au régime ya Kabila ya régime ya Félix il séquidiste bon parlement ne sait banane mais pour la régime pour na ba lever nyonso ya pouvoir parlement ne sait banane ya Kabila ya kabiliste Sénat on est banane ba assemblée provinciale nyonso ya banane ba ko la ko Félix alongoli Caleb Mutom muta Kabila atie nani muta Kabila te tika to vanda tika moto avandi alamungi na tongo akosala ba proclamation monia moto avandi akoloba ngasa la psychologie à universitaire na ebe ebokeseni ya kolota ya kokanisa na erreur na kokanisa o likambo ezate Félix akosala ba illusion na ba hallucination tango koloba kalobia ko déboulonner dictateur alobaki akotia informateur pour pas dégager majorité depuis wana uto wana ti le loi informateur alobaki Séné ko za installer te Séné installé te alobaki élection ba gouverneur ya ti enquête à procureur ici là ce qui procureur a 6 enquêtes te élection gouverneur te lobby ma pono ba gouverneur te tika mudwana ba rêve na kolinga akosa ba combattant ki ngai pe ba combattant ba fongola ne miso Félix akosa bango soki lelo yozaki député provincial motuni ni olinga ko voter na gouverneur na linga ki na préféré na voter te to soki na linga ki na voter na voter de occasion pona nini na moni na elenge asa elenge na moni na elenge wana o ba na français asa na capacité moko ya management oyo za na bosenga mpona ville ya Kinshasa et puis na yoki programme na ye lobby oh tango ko baba Magloire tikani Magloire azo kokosa bakinwa eka koloba kikisi Magloire koloba Kinshasa comme salité nani azalana kimbuta banda na désert katina suka nani azaki ministre ya aménagement du territoire ya ville ya Kinshasa au moins pesa kokosa bakinwa musala zaki na oki opesa makanisi mais moto zali kolone asali makanisi yango turo ye moka bibo tsanga liboso bogomona tala programme kitoko na tali programme Magloire na sepeli na lobi na ona bomo ya moto ezaka ka mbongo te na bandako te ezana biloko oyo
eleki na mbongo na banda kuna valeur eza lokola kibomoto na intégrité tant Magloire aza opesa kimbuta makanisi pona vila Kinshasa za la peto kimbuta za okate pourquoi démissionner de poyemo kaza moyibi yo yebite ke Magloire balongola na ordonnance présidentielle ayiba mbongo a DGI batia na boloko ya makala afuta kanyaka kima tuna kimbuta alongola Magloire na DGI premier DG à DGRK alongola epo tutikako ok okovote Deo Kasongo po nakopona Deo Kasongo po azana makanisi malamu na vila Kinshasa kaka makanisi te mena teli kibomoto na ye na moni ete azani ni moto ya FCC ya Kabila ni moto ya Lamuka ya biso kote na biso ya Lamuka ni moto ya cash ya bato ya ba mater wana ya IDPS aza moto azali sembo asimba eloko mboka te abo azwibu musala na ye amatisi yango na maele na ye tolingazwa mayele wana atia yango pona vila Kinshasa ke tozwa bato de atozalaki na bango babomi Kinshasa ozongise eloni osa ki abibwara ok o Magloire koluka abomba nde kimbuta maintenant ko esa kimbuta ata Magloire abimi gouverneur par miracle akoko bomba te pona Kinshasa to kotelema nyoso bosalaki bana Kinshasa ekofutama na ebisaka bango kaka na etando na yo o bakosala biso soki baganye pouvoir te bamivoir soki baza bakofuta matono nini vous tokoyi bona. Merci na Michel Zazoma ya famille Adumatu. Merci na bino surtout beaucoup continuer ko s'abonner massivement na chaîne na bino de to kotembo mbalasima. Bye.